que c'est faux. Ok? Tu m'avais parlé de ton histoire là, il y a Mbappé sur mon nom. Maintenant, pourquoi tu as inventé encore des histoires? Pourquoi tu as inventé encore des histoires? Hein? Vas-y, fais tout ce que tu veux faire. Moi aussi, je vais sortir. Je vais chercher. Un imbécile, un idiot, un menteur, un escroc, un bandit, vous êtes tous les mêmes, ok? Toi, tu es un imbécile, un idiot, un imbécile que tu es. Tu sais quoi? Tu vas jamais avancer dans ta vie. Après tout ce que tu m'as fait subir, Christian, j'ai toutes les preuves. Écoute, ne pense pas que je suis en train de blaguer. Tu es imbécile, que tu es coureur. Oh, ma femme, coureur des jupons. Tu couches avec toutes les chantres, pareil qu'avec ton pasteur. Vous êtes des idiots, des imbéciles. Des imbéciles, vous allez vraiment payer pour ça. Vous pensez quoi? En venant me menacer que moi je vais me taire, hein? Ne pensez pas que si je suis lancé, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alors arrêtez de m'énerver. Bon, moni sikoyo. Tala frère oyo ya Moïse Mbi abengi fi ofa menacer yo. Bomoni, ba faux pasteur ba mena poisa, ba faux ba frère ba mena poisa na 2021. Bomoni bande kubino moko. Eza odi a lelo ya sika. Merci. Bo comprendre bato bozo yeba te bozo na ignorance, bo comprendre. Bonjour na bande ko bolanda partout bozali. So ko bozo na poka bonsoir na bino. Lelo tozo lo bandi solo o izo sala passe na ba réseaux sociaux awa. Izo sala passe solo ya frère Mike Kalambai na frère Moïse Mbi. Pasteur te mes frère Moïse Mbi. Likambo ezali awawa toyokaki awa frère Kalambai makambo oyo ya sali abetaki Peniel na senti na zema 5 mois. Mais kaka frère atindi leki na ya leka na aleka na émission otanga kombote mais aleki na émission alobake moi Peniel ayebe kolamba te ayebe misala ndagu te ata mbet ne moko bongisaka te ba bilamba mobali ne mwa musala sokola kango toke na point 1. Ce qui mwana musala sokola bilamba ya frère Mike mabeza wapi bon mwana musala bazore pona nini pona misala ya ndaku soko lingi mwasa sokola bilamba na yo ye moko kozo mwana musala te tango si mwana musala ndo sokola bilamba mususu mais blo musu mwasa ndo salango o mwasa ebe kolamba te raison ya ngwana oyo akobeta la mwasa ebe kolamba te po lek na lobike eza raison wana te ke babeta ki ye na ndenge babike yo ke etanga iseki pusana pona mulungu ezalaki yango eza raison te raison mususu ata raison mususu bongo fo beta mwasi ndenge wana lokola niama no eza raison te obetela mwasi bongo obeti mwana bato nje soki ndenge nini po balaki yo neti yo sombi ye no frère Mike ye soki Cédric alobi susu Peniel ndaza wana ata mwana ayebi kobongisa bana te Peniel babali na 17 ans azalaki mwana moke eza young très jeune frère Mike ayebi mokola Peniel na ebele soki so 30 combien wana azali nango Peniel aza na 17 ans babato o babota na 14 frère Mike akobota Peniel akoki kobota ye bato babota na bamama so akalando bota ba 14 ans ba 13 ans ba 15 ans akobota ye lokola mwana na ye so toke na ndenge akala pona ni ta oyeba ike olingi mwana moke 17 ans pona ni olasai kolamba te ata olakisi te oyisi ma chérie biloko olami na sepe nango te kota tosala ba chaîne awa te tosala ba chaîne ebele ya ba recette olingi ya mindele olingi ba recette africain olingi ya Europe olingi recette nyonso soki olingi yango okozongo na YouTube na réseaux sociaux ozwango facile comme okolemba te connaître na ba réseaux sociaux prendre kolamba boye okolakisa ye po ozaki mukolo bayi mukola yebe loko nina salaka na mwana mukie
il fallait ça lango pour mon colo tant yo otiki tant o boeki mwana molangi inis inis tant o boeki ye zaki mukolo papa penye pourquoi boeki oke o mwana muke olinga ki o use ye o utiliser ye o zo mukanda pona nga frère Mike alinga ki se penye pona mukanda azona mukanda elo ki zaki no e ki pona bolingote I use ye nde bangle balobaka I use mwana bato I use ye abiki mwana za mwana mukie na makamuna osala sala wana mwana mukie asana vite mobali na liboso abiki mwana na za naïf yango alinyeka bala ye atike mikolo ya zaki nonga kiro bala mwana 17 ans po mususu leki ya Mike Alobi o nezana ya Mike na limite ya Mike akona point wana bota baswana bano swana shamo yo no yo baswana shamo mamba oswana yo bike bono yo ka bono ti batimo ni boswana o yeba ipuko baswana shamo otunaki yano pupu ni boswana shamo tango bike o penia na shama ye mbali na cheki likona nini ayiko ko makena misu na bino wana botunaki le pourquoi yo keka parti pris ko papa ya na yo no ata na kabu to bete kele na ze ata arena ze mite ata zena ze mute o azana ze mite o beta mutu na kawana no na poto zana droit beta mosi bongo te ba okanga yo ata mosi o bali ozana droit ko bete bongo te na poto awa ba ko kanga yo penza ozana droit beta mosi nengo na te na poto bo courage les malités na bino ba mama oyo bozo courager les mal fala bomba mobali na ye fa bolingaki yakufa bino bo sepele bolingaki yakufa fa ezala bana na bino ti ezala bana na bino mama mo benga ki na pesenga mama pesenga kande o fala bomba ka na fala bomba abisi salta mobali na ye fala bomba kaka esani bolingaka kufa peke bokobi je suis péniel congolais ki mutama be congolais botika ki mutama be yango mboke zo kende na ba rwandais parce que to linganité car congolais boye basona muninga na ye a préféré à soutenir étranger kende kone congolais yango mboke zo kende ba mama yango mboke zo kende botika sentiment ye mwana ye frère Mike datili lekine wana akaji datili lekine ne simbite ampisa zo beta munoko azo beta oi inisi na iro ale pana lokwa mama penda so dakili kula mama fana yana boyeke pona nini pona na bayaki say inisite o mwana ya mama olangi pona na boyaki ataki muto ya ekobo yango wana a décevoir mwana mama olangi parce que awela profit moko boy pa mwana oyo pas c'est penien sorry awela profit moko boy yanga wela ki yango o mona bino mutu bokufa ba misu boza ba règle bokufa ba misu yo kaji banzembo ba yemba kana banzembo bazo yemba na ba fali kese na nini nzembo frère Mike yembi na fali kese na nini ngo to ya kofi kese na nini to ya fere kese na nini ba mama ba papa botika ignorance tui botika ignorance mama botika ignorance zo boma penza botika ignorance zo boma biso ignorance zo boma yango na Congo basakani na biso ba étranger basakani na biso ba chino batondi na Congo ba na mboka na bino bazo maltraiter bino poani toza na bolingo te yango to monawa bo stop frère Mike adake mpoli no ngai na nadi na yoki Michel ya frère na biso Nati Lokole
a témoigné ba voyage qui na sepenia na Lubumbashi a mona lui a ba lekene so 3 fois a pesi mboto mo muto za respect bi ke mba na populaire na yiko so na n'importe qui te o mona alaki mwana mkime akola ki soka sololi ndi frère nati lokola soka sololi asolika na mbali na ye o mona ataki mwana ki respect bino nde ba frère bozo bata na sima Bible nzambe 2020 boko bima moko bozo bata na sima Bible ma vona ngale malamu te na bino koloba bozo bata na sima Bible 2020 boko bima moko boko bima nzamba ko beta bino fimbu en plus pasteur Mike hey nani nga bengo pasteur nani bino boke na église na e bozela ba malédiction eso bino kuna ba chabino maboko na bino mutu bomoni mutu sa mutu ekobo boye aza mutu ekobo boye yango bino bomoni ke mutu wana nde afongela église yalla ba yike yaza azaki frère ndoko kamba mais akuma jamais pasteur pourquoi comme pasteur frère Mike boxer ya basi okomi pasteur so ndenge nini nzambe kala bengi bino botika bokenda banjana bino ya kisi pona ko bebisa mokili ignorance eboma bino bandeko bozana ba église na bango et s'il pata muke na okene muke awa frère Moïse Mbiye kokamwe pena frère Moïse Mbiye alingi ko bala te tale en plus frère Moïse Mbiye écoute na bakutu papa ne mutaki pasteur papa na permettre mwana na ye pourquoi papa na chaki batu mususu te et la bina ba mikolo bazaki na mikolo bazaki na église wana koleka frère Moïse Mbiye o bazenda ba vrai na ba ko responsabilité ya église wana ya cité Bethel pour na pesa ki bangote pour ni mbongo amona komi mkolo apesi mwana ezana kwa héritage elle kwa queen biso zana soka zate mwana zui eza bongo eza héritage na église komi bongo église komi royale famille royale kako po ce qui mama kufi apesi mwana liboso so mwana liboso kufi aluki mwana liboso bota pesi bongo akufi apesi mwana liboso suivant ti ba okolo ba komi mikolo ndenge zalaka awa na Angleterre ni mboka o bazana ba roi na ba queen ba king ba queen ezala bongo so king akufi apesi mwana ye soki queen akufi apesi mwana ezala bongo chekende excuse me ndenge komi na ba église na biso donc papa Mbiye alandaki amoneki so apesi mutu mususu mbongo ezala te natika mwana ngai ese mwana ye nzamba bengaki ye pour servir ye pour l'interrogation nzamba bengaki frère Mbiye akoma pasteur toka papa na monaki ye mbongo eke pa mususu te mwane a dirigeango ser oyoyo aza abo moni oyoyo ayemba nzemba ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na nzoto ye oyo voice malamu te se oyo peka ndenge na se penya ba azwaki mwana mkeso na 17 so na age ni balobiana frère Mbiye abimana ye plusieurs fois kwa mwasi na mobali na bolingo na kipelekesi wana ayosala nzembo ye oyoyo biso nzembo oyo nzemba fali ebeta te nzemba kofie ko beta te so batenzi man ye oyo ba mama telemi ye oyo ye o menjemba bo yemba bo bina wana bo ni fale beta te wera beta te na beta te et dans le même njemba wera ba osala ba fali ba kofi njemba bongo azo yembela mwasi
Aprometa qui sert Eliane. Libala. Ça le savoir bino boye baté. Moi sert bimi. A comini. Tant c'est Peniel abimi. A comini. Yé pas roloba. Bazala qui n'a frère mbiye. Moi son ban. Aprometa qui est libala. Aprometa qui est libala. Abe roloba. Aprometa qui est libala. Mais pour ani bimi boye. A décevoir yé. Pandeko. A décevoir moi sur yo. Moi jeune fille qui toko. Bon mon vidéo dans ma vidéo bon mon non tu vidéo ne bande bon mon. Jeune fille moi qui toko. Elle est très 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 jolie. Comme Peniel. A pour mettre qui est libala. Mais a commis na batu mususu moi na bi ngape na bimisa na era ngona bimisa moni Peniel bi ngape na obo mate na obimisa naza na banki te o. Naza na banki te o. Bato be ba kombataka basai na nzambe te ba kuboza la modi. Bino nde boza inyo boza la modi. Bino nde boza la modi na vina bino. Botika frère Moïse Mbili, frère Moïse Mbili ngana benge pasteur de frère. Frère Moïse Mbili acha maboko na mutu na bino bozwa ba libakala bozwa ngo. Comment frère Onigo balate mais ça non c'est église okiko na bon pour na terme ba maman okiko sakala na ye pona ni obalika mba mongo te tabana bato ya mike bazoko use bango ka ndenge ka frère mai kamba ikutu ye da ke obala bazo utiliser bango bino boko ta frère Moïse Mbili bo stop na bino mama bo stop bande kwa papa ignorance na bino boko kufa nango boko kene na yega mbamoko ndenga okene soki yoka kufi akena boko landa na ye na enfer boko landa na ye boke na enfer boko landa na bino boko kote la ye boko landa na ye bo stop tozela Eliane tozela akoloba tia annonce qui déjà akoloba bébé frère Mbili a profité ko ça la live mbang so eza lukuta pourquoi ko ça la live mbang pourquoi c'est à cause de la live mbang moi na bata moni déception abi na bo matina lo bana ngai bino bakungo finga boti ko finga bana bato boti ko finga bango moi je suis Peniel je suis Eliane boti ko finga bango ne basala nzambo basema na nzambo la basala nzambo ya gege. Frère Mike Kalambai na frère Moïse Mbili kali ndenge mokoti bongo bale ndenge moko bango mi bale ndenge moko bango bale ndenge mo bino bata sentiment bata oboza la sentiment boya ko tchana ba commentaire ni na ngate bino bata sentiment o sentiment so rabino basimba musena nzambe te keni musena nzambe bino boloba otala ba frère alemo loto penza ayebi nzembo penza boye oyoki présence nzambe oyoki présence nzambe banzembo abino yo banzembo na ba gege ba nini ya bino ngau bandaka ko frère Mike na frère nani na nde bando kota ngavenda te kokota ngate na mamu na bango na ndenga bomoto te na ndawo moto na lingi mo na bisa leli wa bango no na bizaleli bango no te bandeko to kosa te mboke zo kindi pona ignorance yango yo pe ba frère bazo sakana na ba po aote lo bango pe ba frère na église ba na se ba frère ba oseka bozo ka léger nzambe zonga mzo ba faux pasteur ba faux ba serviteur boke na bango zonga zwa bango zonga bazo kosa peuple de Dieu bazo kosa batu na ignorance oza na église osali mikolo ebele
omoni kaka naza na église nanga ya paster nanga yebana paster nanga boye 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 bandeko boko suka tala jeune fille atu kitoko tala frère Moïse Mbiya tala bino moko eza mawa bino mutu bozo kota bozo loba wana basima musana nzambe te n'importe quoi quel musana nzambe obo loba wana musana nzambe ni yo bino bo lobi la ba mama surtout ba mama boza na sentiment te mamba mama natiki bino merci natiki bino po oyo nzambe akofuta bango tozoze ser Eliane tozozelo ser kobomba te bimisa ser penya bimisa comme à l'aise ser nanga kobomba te bimisa nyoso tu kobomba te bimisa faut sauver bato bato na ignorance sauver bato ebele babungi sauver bango. Merci ma sœur, merci beaucoup. Merci bandeko ni surtout. Nzamba lola apambola bina batela bino. Bo talaka esika bo chama kona. Bo talaka église ni obo chama kona bino. Bo talaka passer ni ozo kamba bino église. Ona zali na wana merci bandeko. Bo tika malamu. Merci, bye. Dieu a dit que c'est faux, ok? Tu m'avais parlé de ton histoire là, il y a maintenant, pourquoi tu as inventé encore des histoires? Pourquoi tu as inventé encore des histoires? Hein? Vas-y, fais tout ce que tu veux faire. Moi aussi, je vais sortir. Je vais chercher. Un imbécile, un idiot, un menteur, un escroc, un bandit, vous êtes tous les mêmes, ok? Toi, tu es un imbécile, un idiot, imbécile que tu es. Tu sais quoi? Tu vas jamais avancer dans ta vie. Après tout ce que tu m'as fait subir, Christian, j'ai toutes les preuves. Écoute, ne pense pas que je suis en train de blaguer. Tu es imbécile que tu es coureur. Oh, ma femme, coureur de jupons. Tu couches avec toutes les chantres, pareil qu'avec ton pasteur. Vous êtes des idiots, des imbéciles. Des imbéciles, vous allez vraiment payer pour ça. Vous pensez quoi? En venant me menacer que moi je vais me taire, hein? Ne pensez pas que si je suis lancé, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alors arrêtez de m'énerver. Bon, moni sikoyo. Tala frère oyo ya Moïse Mbiya abengi fi ofa menacer yo. Bomoni, ba faux pasteur bobimela poasa, ba faux ba frère bobimela poasa na 2021. Bomoni bandeko bino moko. Eza odia lelo ya sika. Merci. Bo comprendre bato bozo yeba te bozo na ignorance, bo comprendre.